Salut Nabino Soto, vous êtes là à www.cleboa.com. Wanambalamo, vous comprendre. Eza Freddy Akimbe, tonton Banda de la Nation, merci Nayo. Awa nazana hôpital du cinquantenaire. Hôpital du cinquantenaire, Oyo, hôpital Oyo to Betaratolo, le seul hôpital africain. Ezana kati ya Congo Kinshasa, mais naye kotambola te, naye kotala te, na osa tourisme te, naye nde na morgue parce que papa Nabiso apôtre prophète Bolia Inzola Casimir oyatika biso le prophète ya bima mokolo bima atika biso mais lelo nde corps na ezo bima toza mo ebele toza ngai na ba frère on nga ba Gilembo tala lelo yo na fondation na etala lelo yo ba bela dinanga mère Milan nazo baxele moi D mais lelo le roi mon ko eleki na kiti mususu moi D. Donc, azongi maman la mère Milan. Juliano Erkamel, Gili Mekatol, Bobel, petit nanga Bobel, donc belle, beau, sangani maman beauté ba chérie, petit bourou, mais ça n'est mikolo yo. Ah ça y est déjà. Laetitia Lebana, Lina Luanga de Pretoria, Jennifer Ndongala, Papa Bolia yo. Papa Bolia oyo atika kibiso Oibikara quand même ça qui peut ton naé ça qui peut ton naé ton un peu kokaki nous avons pas juillet ils attendent naé ça normal ça ne muta mokili ils attendent que sur za prophète qui a okufa pekaka parce que za mutu abelaki ça qui peut foyer naé lelo atiki biso mais na relaxa bino ba image donc ça bino ba image ka ndenge zalara Borumona, corne robima, ti place de kendeko exposant comme ça et vous allez bien. Bobel Mikolo yoko mimbanda ya bogos posa bo nabel. Merci Nabino. Total ba image ndenge leki Gilembo tala lelo yo kitoko. Papa, ok. Ça me l'a quand tu as la nuit. Maman la maison, ok, Yomoko. Ça me l'a la nuit. Maman, ok, Yomoko. Ah, papa.
bana Israël basalaki karata ne Jupiter babimaki lelo papa moni asali karata abimisi bana Congo na bongo kolo moto na Nzambe au revoir papa na ngai au revoir papa osali mission kokisi karata papa moni akokisi karata na ye moto na Nzambe asali mosala na koyika mpiko na molende na komekama bameki bakaleki Tu es là. Là, il fallait pas bien là-bas, il faut pas bien là-bas. Les apôtres et les prophètes. Les apôtres d'abord. Les apôtres pour la prière du funerarium. Les apôtres. Qu'est-ce qui se passe? Bandibeta solo, azaleke motunayo, yo mubezaki katina ye, ete solo,
bafungula kopesa kati na ye les clés du royaume des cieux ete afungula basanzela ya ukonzi likolo e mwana misala mwana sa maluba oyo peto la teyaki kaka ye pe maluba wana ezali kati na ye ye ba utiliser yango na tete mitema na bato ebongona mitema na bato efungama babatisama na kombo ya yesu masomo elimbisama pe bazolika bolingo wana sa totondi onkolo tokobisi yo topesa maboko na yo eloko nini tata atikeli biso mwana sa atikeli biso trésor monene likaba molimo otoyebaki te ntango tosambeli na mokili kasi ye alakisi biso ndenge ya kosambela na molipo ya solo mwana sa apesi biso force courage ya kubengana satana ete satana adomine biso te kasi nde tobengana ntango nyonso si nécessaire mwana sa mokonzi yesu tozongisi matonge epa na yo toleli na mosusu tozali bato kasi nde na molimo tosepeli ete mokano ekosala mwana sa ezali ya moto te ezali moko koloba nkolo 40 ans de persévérance 40 ans ya mosala 40 ans ya vivacité alembaki mosala te alingaki mosala na ye soit c'est na mabondeli yeleki na mabonde za bilei na ye mabonde na puissance na ye onkolo yesu tokoyeba nini responsabilité wa 40 ans lelo ekita mutoma na mitu ya bantu ba kwa mwana baumbu nzambe sele bazui responsabilité wana bamekola ye balanda ye ete musana eko basiko koma mwana za sotondi yo komisi yo tobesa baba na yo yaya na biso tala bantoma baleki na yo tala ba prophète baleki na yo tala ba docteur ba nyonso ba prophétesse ba basanye se ba mwana za ba mwana lelo batiki bisala bayeku zongisa matonge pana yo bayeku tika yo ete solo bazana butu mobimba kula babanzeki kuzanga utaka la mwanzo bakanisa nini o bamonaki pana yo esekono la sekatra bango bolunga munda masumu na makamu nyonso ete solo babia mabana nzambe ete bazala bato na miso bato yesu masia Yesu. C'est bon. Voilà donc tout ça à Wanakatia Maroc il y a cinquantenaire place Oyo corps il y a prophète Nabiso bâti en haut donc toyé pour tout bimisakor mais naza na papa awa na ozoika na mokuse mbote papa mbote balandi à www.clebois.com bazo tata la yo okoki koloba nini parce que prophète atiki biso atiki église na ebité ndenge boko gérer te église eza ya molimo atiki yango na kati na moto ya tiaki maboko asopaki molimo po etazwa responsabilité ya kotambusa église na nguya ya molimo mo centre na kombo na Yesu église ekotambola kaka ndenge ya kambaki yango ekotambola pe na moto ya tiki na rumeur kasseuse lo bana bazo kanate te église eza ya nkolo Yesu Masia église eza ya Yesu Masia to benga yango église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité eza ya bana te wana eza biloba loba ya bato ya mokili tata zaki koloba na église eza ya Yesu Masia alobaki eza ya bana te tata banda koloba église eza ya bana nzambe eza ya nzambe mais na oyo balobi ke papa kufi pona bana po bana ko wolela église ko expliquer te eza ndenge wana te bana ba wele église te wana eza biloba loba ya mokili papa kufi po mvula na ekoki âge à 77 ans akoki si déjà bible eza ba makambo wana mokili ezoloba te. Ok, voilà donc église Ezaka Moko, Bima wan eza moko. Église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité, Bima Ezaka Moko. Yango o apôtre Bole Atiki. Ezami balete. Ok, voilà, merci Nabino, ça dit église Ezaka Moko bolongola idée wana. Merci. Tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Merci, merci, merci. Voilà donc Waneza Bayambi Bana baza vraiment na choc makasi parce que papa atiki bango omoni et ça n'aura pas si mingi ou perdre être cher nayo et ça n'aura vraiment pas si mingi Waneza Bana bazokota c'est vraiment très difficile mais excellence paix à côté nakat excellence et puis na yemoko chef inspecteur il y a la police mon général Kanyama Azapena Biso Awa ça dit
eza réalité oyo ezali awa. Merci na yo Bobel na ba image oyo surtout oyo sala pour obongisa image yango batu baza ebele awa eza nanu ba oyo baza ba responsable ya église bango nde tozana bango awa, mais bandimi pe baza ebele bandimi, ça dit baza vraiment ebele. Merci tout à la image ya excellence bongo torosola après. Merci Nabino kitoko. Bonjour, merci. Moi, tu peux faire ça passage là.
Voilà. Donc, Papa Bolia, Atiki Bissou, Akei, Casimir, Papa Nabiso, prophète, il y a Église Bima. Ça dit Boumouni, Maramnio, surtout Nengeleki, Nenge Tozaki, Nakatsa Morgue, Nenge, Toé Nangoti, Awa Nakatsa Paye du peuple. Ça dit, Ezaki Pena Bakonzi. Ezaki Bakonzi Belé, Oyo, Etanga Maïka Basala, ministre, honorable Franck Diongo, général Kanyama, Baza, tellement ébélé, il y a ébélé, mais Nenge Zagara Bobel, de la nation, bon tonton, Tozo Lela, et ça, ils sont pas si mingués, réciproques, Boza tellement ébélé. Oh, biso Tozole là, et voir Bisango, Chancel Mbemba, et Paul Aninete, Jennifer Ndongala. Banero, nous sommes tous à Bibo, à Bozali, Banda, Mboka, Boba, qui prophète Nabino, Atiri Kotiga Bino. Vous avez peine à Gilin Botala, Tala, les lois, on a fondation Naé. Vous avez peine à Mère Milan, Oya Gilin Botala, donc Bella Dinanga. Merci Nabino, mais l'obino, l'Axabino, enterrement, derrière Rosala, pour biso de ça, on a pour la boulot, quoi. Merci Nabino. De la nation, ça toujours Moussala. La mine d'œuvre de la nation, ça toujours Moussala. Moussala Bissonde Yangoyo. Bato ba ebe biso na koto ba musicien ba mamunoso bo monde tozo ka ukanase ya moi ba fan na biso partout dans le monde. Bo ebe biso image kaka ba musicien. Ba wa bo mona ka balingaka ko so ba mise pour ba polémique ba mamutu. Est-ce bo monde ba ka ukina sa moi? Est-ce que ba yeko ka ukana sa moi? Gilles Botala to ça on la débat. Merci beaucoup. Bye, tout à l'heure, c'est bon.